Baza non identifié na commune ya Bandal. Bauti musika baye kosala action na kati ya Bandal. Nzamba aza munene, nzamba alalaka te, nzamba atikaka bana na ye te. Non, Pacho azalaki ye moko, basali ye menace. Bato ere baoki makelele, misusu komi baoki ma, nzamba asali grâce ba récupérer moko. O ba récupérer. Ye wana ndako sibir. Il faut subir conséquences à bato nyonso. Yenda ko envoyer que non, ndenge za boye, batinda ki ngai pa mutu tel. Po garçon na Pacho baza na problème te. Est-ce que ko longo pa na bango, ayeka luka Pacho kaka. Ba batima balongo na bango pa na bango ba ayeka ba luka Pacho, ba menacer. Non. Main noire eza na sima, main noire wana sikoyo ekoyeba na niveau justice. Po RPV ya ba sambisa mutu. Muto ba sambisa soki envoyer lobino ngai naza innocent batu batina nga eza batu tel. Orchestre totika kolobela kombo ya ba orchestre batu. Tozana na ba preuve te ndenge Pacho azosala procédure nanu ya kosamba. Soki kosamba nsili Pacho ndako ya ko éclaircir biso na suka masolo mena minute oyo l'état fa kende na biso na malembe. Ngape na kosala émission na bi baloba écoute musicien tel. Lobi na moni jipe apake ye kanginga papa prouver biso makambo lobaki na lobani. Soki Pacho azalaki na polémique na mutu. Pourquoi mutu ana kenda ko porter Pacho plainte na justice te? Ken pelanga na poser la question. Ngalobi est-ce que mutu soko zana un problème? Il faut lukele babandi, il faut lukele batu basale mabe. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Ouais, Zanifai. Au combien? Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata, netozo ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment awatoza, et ça on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco na bango, Zanifai, et l'autre on est qui boum, et Zate, Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça na presque un mois awa. Non, mais bien, ministère de l'Employé, on a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a yé. Ah ouais, bah voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, bah, ça y est awa, puis na bise ça na c'est bonne capacité. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. Ça, on même carton moko. Doté le ka na menga gros. Donc, bah, prix au eza awa, rien à dire. Donc, bah, écart en moulaï, ce doté ka bloc en gros, ka bloc à bien, ya bio. Tina yawa, na même ça bon on a pas paria. Au salaire nana komakaka awa nazanga mumini awa to Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal makaya boué ambassade Oya pembe bongo pondu ya kin pondu oya kin siboul na 5 €. Omana Fonatika nyao. omuna wa Na yé libelle awa. ngai dero bite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh, c'est du jamais vu yango nde makambo fait. donc ça 4 Marcade Château Rouge en face il y a Carrefour Market komona drapeau ya Congo RDC eloko makasi. Bon, ça vous donne à mon nouveau. Évidemment, qui s'arrête mon frère. Tellement pris, comme il dit, ça va, donc, la côte, Congo fa ke liboso tolia biloko mboka na biso moko. Et puis tu drapeau du banda wa. Drapeau ya Congo.
bambisi neti oyo ya mai ya Congo bauti baprovince bauti bamboka mosusu boya kosaprovisionne mpo baprix yango oyo awa toza omonaka drapeau libanda. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Balandanga Siko, on a www.Elenga Congo TV. Par le Martin, vitesse affichée sur la Likambo. Donc, alors mesdames et messieurs, quand on est Sabino, nous avons pour nous actualité, news, d'informations pour vous sentir que vitesse affichée, Azana pour Nabino. Donc, lelo, bon mon angana ken piana. Babimo le belpe abino, pour sentir yepena Martin vitesse affichée, ba degré n'eni baroso là. Donc, tous en a ken piana awa. Tout le monde bonjour ken piana. Ouais, bonjour. Elenga Congo, Tracy Mbelenga, il y a Glody Diasuka. Donc il n'a pas si bonjour. Na bandeko surtout il y a monde. Na bi que Elenga Congo ba abonné belé. Donc bonjour na yope. Alors ken piana ndeka Martin vitesse affichée à télémino ba senti pinda ke ba bi ke yo mutasho, ngape mutasho. Donc lelo penda photo sepelisa bato tout ba Holanda biso na actualité pe ba news ezoleka na kati ya mboka na biso Kinshasa surtout etali pe ba journaliste. Donc ken piana lelo oyo ndoko ma journaliste au salaire d'émission ba tout balandara yo et ça la ndenge ni non d'abord. Non, et ça la plaisir. Lipamboli Nzambe yaka pona muntu nyonso te. Ba étoile lope to bota maranango to bota marana étoile moko te. To ana étoile différente, to za ba chance différent, lupemba différent. Soki nga siko musalo na osala bato belé ba simananga donc na pesa gloire à Dieu, merci Seigneur. Et ça la plaisir. Et loko moko lingi Nzambe pe azotombolo ne loko wana donc il faut que pesa Nzambe ana merci. Ndelelo yo ka ke balba ken piana mutu mabe ken piana mutaba ranking mutaba polémique mutama rambo belé et belé pe o lelo ba critique ko na ndenga mabe sala ra ndenge ni et belé kutu bakenda na église o sambela azo sambela makasi mais ndaku ezo souffrir toujours mutuma boye pe ake asimbi kisi angindi na ndenge na ye na ndenga bakisi et belé balobaka Nzambe pe aza mabe et bongo ngai kutu mosumu kinetinga mutuma boye mutu pamba netinga soki bo critiquer nga okeni mutu mabe keni mutu ba polémique na kozwango gravité mutu asala likolo na se mutu okuta ko boma mokili mobimba ba kritikaka ekutu et bongo nga siko soki ba critiquer nga kutu na zelo côté na kozala na opeka siko to kabwani emso Nzambe pa lobi bo pecho pe na dégager nazo effacer na mokili alongoli nenga parce que ça va critiquer nga et ça gravité ken piana utsolo ba yo mutu pamba kutu mais mutu pamba ngo o ba omona toujours alukela bato baza ba makambuta musu ba problème nde ba lobara ken piana muta ba problème alukela toujours bato baza makamba problème ayo utse biso mutu pamba omona te ke lelo oyo na musique pe actualité surtout biso ba journaliste ba chroniqueur to sala musala oyo mais trop lelo pe polémique c'est comme si ba bien comme ba repé ba masolo ngo. Bon, na yebi batu nyonso baleka na TV, na ba musicien, na ba pasteur. Mutu nyonso azwaka lisangu aleka na TV. Na longoli kutu ba pasteur, te to tiena ba pasteur. Mutu asala polémique te zaka ya mamile la isili. Fredi Akimbe ayebi makambo na oloba, mutu asala polémique te. Ezaka ka mamile la. C'est mamile la pa tuna batu de question te. Papa olobi bonio. Pesa biso basango ye nango asuka ane wana. Vous comprenez? Mais biso nyonso to tikali. Toza batu ya polémique. Babi surtout ken piana. Somo. Ça va. Biso nyonso to tikali toza batu ya polémique. Voilà, c'est ça. Ken piana lelo oyo yomo biso tout auto kabasango oyo utoleka pona ndeko no pacho RFI balobi polémique pe koloba trop ya onde mutu ememi penda pacho RFI na ba makambo oyo talaka to ki biso tu batu ba menasa ki ba zoki se ba chubembeli na rolo ba omoni te ke esgoza la ni yebisa no batu pourquoi makambo ngo isalamaki. Bon na rolo ba soki to lobi eza polémique nde esali ke lobi ba agresser pacho. Je pense soko poser une question ya bongo. Ce qui pacho azaki na polémique na mutu. Pourquoi mutu ana kenda ko porter pacho plainte na justice te? Ken pena ngana poser la question. Ngalobi est-ce que mutu soko zana un problème? Il faut olukele babandi, il faut olukele batu basale mabe.
biso pe tozo ba problème na batu mususu ti akena ye apporter na ye ka la plainte et bongo sikoyo ndeko moko o bakangi soki a dénoncer que batu batindaki biso eza batu tel ozomona te ke l'état pe ko appliquer mibeko na ye kasi yango pena place oyo tozali l'état pe ko linga te ebima l'état moko boye ke batu ba critiquer l'état na biso libanda po mokili mobimbese yebi ke journaliste moko ba gangster moko batindaki bango po babeta journaliste gangster moko wana esi bazuye bakoluka baye ba commandateur o atindaki bana wana il faut justice pe ete ya ye ke non oyo salaki eza mabe soit bakozana commandateur faut bakanga ye ba saisir ye ken piena yango penda tokota nde na mozindo ya makambo yango oyo yango pende loko toeli lelo po tobeta penda sete balobi soki nde tika olobi soko oza na problème na mutu est-ce que ekotindele bato po bamenace yango wana penda mozindo ya liso na biso tokobeta lelo nani sikoyo aza na problème na mutu nani pe atindi bato bamenace mutu naza na précision moko te na expliqué o te ke batindi mutu mais bato bayaki komenace pacho baza bato bazalaka na bandali te bato wapi baza bato moko baza non identifié na commune ya Bandal bauti musika baye kosala action na kati ya Bandal nzambe aza munene nzambe alalaka te nzambe atikaka bana na ye te non pacho azalaki ye moko basali ye menace bato ere baoki makelele misusu komi baokima nzambe asali grâce barécupere moko oyo barécupere ye wana ndako sibir ifa sibir conséquence ya bato nyonso ye ndako amvue ke non ndenge eza boye batindaki ngai epa mutu tel mpo garçon wana na pacho baza na problème te estce akolongwa epa na bango aye kaka luka pacho kaka donc bato mwa balongwe na bango epa na bango baye kaka baluka kaka pacho bamenace non main noire eza na nsima main noire wana sikoyo ekoyebana na niveau ya justice mpo rpv yaka baosambisa mutu muto basambisa soki envoyé alobi non ngai naza innocent bato batinda ngai eza bato tel tokoyeba donc bande kolanda sima ou bien ezaki ndenge nini kolanda ye sima te ngai naza na précision makambo ebele te mpo tokutaki déjà makambo nyonso ezalaki déjà na maboko ya la police napesi bapolisier na biso ya mboka félicitation mpo bazosala mosala na bango très bien osentir ke action eleki la police esali tout esaisir nanu mutu moko mutu wana babombi ye lelo mutu wana aza na paraki asambi makambo oyo asambi nga na yo toyebi te pacho ye moko akoyeba po ere bato mutu asambaka na pv bato baza rebele te pacho nde akoyeba batémoignage nini oyo ndeko wana pesi ken pia na mwa question moko oprécise penda bato ndenge ozalaka na pacho rfi est ce que penda oza sur ke aotambola na problème ya mutu te aotambola na bacharge ya bato te aotambola na baranki na bato te peut-être yango makambo ekomi boye soki pacho azalaki na problème ya mutu mutu wana alingaka kende na justice komi pacho azalaki na problème ya mutu oyebi mutu amiyebaka ndeni ke naa na problème moko te mutu aotambola libre ere ozwi convocation ya l'état te ere batindeli yo convocation te seki oza no na problème na mutu te mutu moko te aza censé obligé ya kotiela mutu balimite na mboka na ye moko yo mo ete baye koagrese pacho mpo pacho aza congolais azotambola libre na mboka na ye aza na problème na mutu te yo koimagine oza no na problème na mutu te mais mutu moko boye azolukelo baproblème mais papa justice esalema mpo na bato nyonso tomonaka makambo ya kofi epelaka moto soki eza na lider moko baannonce biso ke non ye mpe azalaki nsima makambo oyo biso mpena topelisela yango moto mpo mbala ya nsima peut-être kozala projet wana ekozala na liste ya bato ebele peut-être babandi na pacho bakobeta mpe mutu mosusu bakoya kobeta esu mutu mosusu il faut totelemela nanu ndenge babandi na pacho totelemela bango mpo tokase projet na bango tokase nanu projet wana vie nanga luisa mbate yabisenga alobi ken il faut botelemela makambo oyo ve jimi belawa alobi ken il faut botelemela yango se apolline lumumba na genève abi ken il faut botelemela makambo oyo bomoni lelo ere tobwakaka mabanga oyo moto abwaka koleka bamusicien to ezalaka mabele elisi ere aloba kolo mbongo azolia mbongo na ye kolo mbongo azosomba bajet privé na mbongo na ye na rezonaka mbala moko junior mawete full boss
donc aza patron oyo atambolaka na ba jet privé na ye donc kolo mbongo azolia mbongo na ye Junior Mawete efsenga biken bolandela makambo yango mais bosala yango ba polémique ya makasi te ken piana kolombongo azolia bambongo ne alors que ndeti lelo bato bakomo publier bato bakomo beleja c'est comme si orchestre moko boende etindaki bato baya ko menacer pacho RF yo za na preuve ya orchestre moko etindaki ba menacer pacho ngana za na preuve te voilà ngana yo toza justice te ngana yo toza ba magistrat oyo basambisaka bato te totika makambo yango ndenge ezokende ba vérité kobima po bino bozalaka bosali nanga émission okendo tia titre kuna ken a confirmé musicien tel natindaki bato babeta pacho titre lobaka nango eloko te imagine na kati video ko awa nga na confirmé lokombo ya mutu te c'est ça mais mibeko ya leta ebombaka eloko te bakoexplike ke non bano oyo na pv basambaki boye soki eza na musicien moko aza na nsima makambo bakotindele convocation babi papa yaka yo oza commandateur ya babandi yo ndo tindaka bavoyu oyo bakendo menace bato leta ekoteya ye po mbala nsima asala liso makambo wana te ozo comprendre obanga nzambe te nabangaki makasi te nabi obanga nzambe nabangi ete ndeli moto asali mponga nazala boye yokansi kobanga nzambe babanga nzambe ndeni moto abangaka nzambe atosaka mibeko ya leta mutu nyonso azobanga nzambe eza mutu atosaka mibeko ya leta parce que nzambe abatama na mibeko omoni mutu nyonso arespectaka mibeko ya leta azobanga mibeko ya leta aza mutu oyo aleki na pasteur na kotosa nzambe po nzambe ye wana mibeko kolinga mwasi ya moninga na ote so olingi mwasi ya moninga no bakangi yo bakokoti so boloko ken soko mi passe sala bien fort soko mi passe sala bien nzambe aza mibeko omoni nzambe tomonaka ete me azalaka soki osali mabe nzambe akita frappe yo te leta kokanga yo akia frappe eza nzambe nde moto afrappe yo namoi kala tozobongama déjà okoma pasta maramba ozoloba maramba bien na sepeli makasi po lobi mpe soko mosala nzambe esala batutu baolanda biso alors ken piana o clairci no bato tu baolanda biso sikoyo na 3W Elenga Congo TV donc bato tu baokomante makambo na ndenga mabe baoloba orchestre moko moto etindaka ke preuve eza te orchestre bato kutu etikala otinda te bato tu baoloba mabe na nsima zela explique yo orchestre totika kolobela kombo ya ba orchestre bato tozana na ba preuve te ndenge pacho azosala procédure nanu ya kosamba soki kosamba esili pacho ndako ya ko éclaircir biso na suka masolo mais na minute oyo leta ifakende na biso na malembe ngape na kosala émission na bi baloba ekutu musicien tel lobi na moni jipe apake ye kanginga papa prouver biso makambo lobaki na lobani bato ya parke pe bazali kombo setanga mikuna siko bino voilà ozoka moko eza bato baolanda biso bato baza na parke bayebi déjà ndenge pacho asamba bayebi deja moto alobaki toyebi te soki eza bajournaliste oyo bamona pacho ayo travaille na BCBC aye na moto bamona foto tindele babandi to éliminer akufa kaka parce que omoni place yango nde yango wana o makambo ezobeba yango wana place yango nde yango wana makambo ezobeba polémique nde ezoboma makambo mwata ekozala pe bajournaliste ya na BCBG nde baosala makambo wana ekozala pe pacho tellement atelemeli jibe baosala propagande ya jibe bato oyo baosepela na papa chéri te emsu bakompozele mpe babandi baya kobeta ye donc baversion eza ebele ebele ozo comprendre ekozala pe bana bandal baotala mais pacho ndenge nini ye na age na ye wana asomba bakar atambola bamboka ebele boye nga ndenge nini biso mikolo boye ti lelo toya bachomere petio ifo tolingele boule ozo comprendre petio ifo tolingele boule biso tokoli na bandal petio ye mwana moke aozwa vi koleka biso makambo yango eza na basansi ebele yango bato balandi esimasima bacubembe mais oui makambo oyo justice nde ken piana la sentir ken piana moi message asuka po to kabona na ebike ozana nga Martin vitesse affiser yo mozo sentir boulot ndezali te en tout cas merci Tracy Erozi musale pa Tracy za master moko aidanga P3 makambo ba YouTube tozala kende pa Tracy comme père na biso montara ya mona nga soki ba finga na site ya Tracy mo ba kema ezo ya ko répondre Tracy mais bola moi Tracy donc ebetaka ngonga na
asalelanga makambo ebele tinde nafandisa makambo ya YouTube oyo stressé yango mona okimaka noka baproblème okimaka kere na ye soki ezalaki bakarine bazali na patron mosusu nde basambwaka mabe mais osalaka nini nde patron asambwaka mabe mais osalaka nini yo so mona bafinga mutu na site ya mutu moko me mutu wana kena oko répondre il faut pas na répondre ka ngai fa na sotaka na Tracy mais on sauter pas Tracy ndeni histoire ezo rattraper na makambo bele tala Tracy pro edanga vraiment edanga en tout cas Tracy merci ulakisanga mo makambo bele ngalinga naloba ba témoignage ya mutu po toyebi te nga na Tracy nani atika mokilo mutu alboso mais makambo ya sela na ngai si na témoigner na nga déjà avant voilà merci ndenge ba fans tema ba boya ka témoigner pour nanga mais nga témoigner ka pour na Tracy voilà merci à trop mesdames et messieurs voilà binomo boutsemona Martin invité sa fusée donc tout sur la toujours na Ken Piana pour non la Sabino ngara toujours musala pour nga na banga na ngati ngana lobara keke so lobara ndenge nini o ba ebelo na ndenge nini nga toujours invité sa fusée son azana yo bo senti bina ke Martin ngipé azolende la mutu azotemela la mutu donc balobi elenga Congo TV nde mosala merci à trop na boss des boss Francis Wei Songa Mbeli mon continent bango tout muto a créé ba salon partout na kata monde na Londres na emo muta simbiango na Kinshasa salon moko FBS ozo konja ba salon tout kala teto ke Brazzaville donc balobi Willy Claude Jama na kata Londres bango nde mutu ba simbi Londres na ba okito donc toza toujours na bino trop Martin vitesse affiché na lela bino fort donc boza toujours na sima na biso bo bengaka ba problème bolobaka donc to sali émission pour non la sake biloba loba ba tozolo ba matro orchestre bo muteti na ba menacer pas to RFI mais ba preuve ezate botika biloba loba na komba ba orchestre ba to eza bien te bino mona preuve bo kanga mandeti bana mike alors merci à trop bye tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata